Voilà, Bandeko, Babolingo, bonjour à tout le monde, bienvenue encore une fois. Na moi, commentaire, au sala toujours, Koben Batmatoi. Premièrement, je voudrais signaler na Batu. Batu wa Babiso, ba Olivier, jamais Torosa, jamais à Félix Tshisekedi, jamais Torosa la jaloux, il y a Jibé Piana, jaloux, il y a Motomoko. Hmm? Donc c'est impossible na ndenge histoire ya vie na biso ezali jamais tokozala bajaloux na bango mais il est vrai que biso en tant que résistant combattant politicien activiste politique banini chaque fois qu'événement moko elekaka na mboka na biso nous sommes dans le devoir ya kobenda biso matoi peuple matoi bayebake non likambo oyo eza boye eza bo bino moko bomoni révélation nyonso tozwi et puis tolandaki ndeko na biso mwasi Brunette comment elle a dit que soki jibe oza na tembe ke osimba ye osala ye batouchement na âge ya 11 ans te okende koporter plainte pour diffamation comme ça ye akoya kosamba na yo alakisa yo ke oui effectivement yo osimba ye donc ça, c'est très clair. Mais il y a beaucoup de choses à déplorer pendant 2-3 jours. Notamment nos chroniqueurs de musique et bazo attitude aux musiciens envers biso tant tozo sala ba combat na biso. Chaque fois tozo ba mboka zo marché te. Bon to sala bo ba musicien bazaki silence radio, yango moni maraba ba concert toza o lingango te. Moni lelo sikoyo JB Piana même accusé de viol, il y a moins de 11 ans. S'il te plaît, t'as là. Kofi, Toyoka, 15 ans, 17 ans, 20 ans, Nini Azo couché dans la danseuse naïe. C'est l'histoire. Et il a été condamné avec sursis et a purgé peine naïe, ti nakanisa, siko a commis naïe, moi malam. Mais l'élo, affaire à JB, eza différentes na oya Kofi Olomide. Là, nous parlons avec de preuves tangibles, pas de preuves que au moins l'angoisse en vie, âge naé l'État congolais a ko testifier yango a ko témoigner a ko corroborer yango. Donc ezali comme tel que oh bazo kosela mutu, oh bazo sala bo. Ozomona. Alors yango tozo continuer ko insister. Namoni mona sœur Nabiso wana Brunette aleki mwana suka lobi ke taleleli mama Denise Félix Tshisekedi mais biso toza peuple biso toza na besoin olela Félix te parce que ce qui s'est passé c'est réellement passé donc bango bazolela na ndenge culture ba congolaise na ndenge kuna kina ndenge wana mais na ndenge na biso peuple na poto na France na Belgique partout au monde tokoki kondima makambo wana te ezali justice papa yemba asala prison evoloko asala prison bato nyonso basala ba prison jiba aleki bango na eloko moko te ozomona donc il faut bakanga ye afuta bamande na ye et puis asala pe prison selon prescription ya loi na biso nde loi na biso ezokoloba soki eloko ya bongo esalami mais eloko ngai na ye kobeta société mokolo ya lelo ezali ke tala jibe Piana kosakana te ye bato na yo oyo otindi na États-Unis wana bakende obwaka notamment mwana mwasi oyo adanse soki zambrota oyo azalaki complice na yo na bacrime sexuel oyo eleki d'ailleurs na énuméraki yango na page na ngai ya Facebook chef d'accusation oyo ngai namoni il faut balandela yo je pense qu'ils est belé mais ngai là déjà na kangi 10 donc il y a eu viol il y a atteinte sexuelle enlèvement to adduction violence physique séquestration diffamation harcèlement sexuel menace violence conjugale voilà déjà biloko jibe piano sali misusu pepe bakoki kobakiselo na asire okoma ta ba 22 chef d'accusation mpona likambo oyo
pour moi ozo coucher na moi 11 ans ozo bana ozo longole frous ah JB Piana ba succès na bino donc nani JF Fonga azana na raison donc ezaka nango bakisi bolalaka nde bana mike sikoyo namonaka osali video moko epa petit na biso Patrick Bologna sikoyo ofani na bana ne kuna mpe okendaki kaka koluka mwana koviole peut-être on ne sait plus quoi eloni kokroire mais toyebisi Zambrota yo mama Zambrota danseuse ya JB Piana Amérique eza poto eza lokola Paris na Bruxelles te bakosa oti FBI azali omoni na tie photo ya FBI wana awa FBI akokanga yo mama akokanga yo criminel yo oarrangeaka baviole mpo na JB Piana ebongo oye na Amérique okanisi okozala libre nasengi na bandeko na nga nyonso oyo baza na États-Unis soki mwana mwasi wana boye il faut azonga Kinshasa soki bomoni place azali informer les autorités parce que mwana mwasi oyo akoya koarrange baviole ya bana na bino akoya koarrange baviole elle s'appelle son briquet c'est Zambrota il faut pas que des individus comme ça baya troubler communauté congolaise na biso na poto c'est une criminelle. C'est une personne qui est associée à des crimes de JB Piana. Elle doit retourner au Congo pour faire face à la justice de notre pays. Oui, pasteur Mora Zalakawa a violé Akima Kena na Congo, Akoma Nini, Akoma Kofinga, le bio, l'ambassade des États-Unis, l'ambassade ya Canada, Akima. Oui, pasteur en route. Akima wana te Akoma ote na Kinshasa. Il est recherché ici. Hein. Il a violé des milliers de filles. Vous comprenez? Donc, bonsoir à ma viol te neti, et ça neti tozo sara nabino, ou bien biso toza ba camarade nabino. Déjà, nous ne sommes pas vos fanatiques. Bolongo la ba idée que Olivier Bolia est fanatique nabino. Nga est fanatique à Moutouté. Moi, je suis fanatique. Il y a bienséance, il y a peuple congolais à Onene. Et puis, avertissement te repesse na Mosaka. Mosaka oye poto na 57 ans kofanda. Landa exemple ya kulutu na yo Elliot Mondombe oya afandi na ye tranquillement. Il ne parle pas de Werason. A son mandat kuna ye kuna na Montréal. Abala mwasi na ye bakoma obota bana il a mené vie à luxe. Werason a au PCT. Werason azotinde kaka pa nganga banini mais ici akenda suba ndako nganga te akoma obeta kayou il a une très jolie femme et des enfants et une belle maison donc Mosaka ndengo yo ça déjà un gars que ce gars là te négligé pour ça muluba 100% Azoa Roger Ngandou qui ne faisait rien qui ne parlait pas qui est efféminé atia liboso na pourtant c'est toi qui fais le travail ozomona alors aussi au Longwe Kuna, maintenant c'est le temps de construire. Petit na yo bazar, petit blanc, petit mususu, il faut bien sabango. Donc concentre-toi na vie na yo aux États-Unis. Kolanda sociopathe ou na JB Piana qui viole des enfants. Donc Moussa Kolmo c'est biso que yo yeba makambo bombe la biso. Yo yeba que jiba la bala mike ya ba 11 ans. Ozo le kapé na te vozo défendre mutandengwana. Yo kite ke makambu brunette sœur na biso brunette à lobby o ezoleka na ake kotala mwana nde mama ya JB mama Agnès o balobaka rumeur moko boyebi ya ye na JB boyebi ba rumeur wana eza biso votre milieu là on n'en veut pas biso toza bata milieu na bino wana ti mais Mosaka tu as ta vie fais comme Elliot Mondombe il est respectable. Il a acheté une maison au Canada. Il vit bien. Il n'a pas besoin de Werason. Il vit très bien. Il a perdu son temps avec Werason. Maintenant, il vit bien. Toi aussi, fais la même chose. Tu es ici. Kanga Munokono. Kanga Munokono. Oye poto na retard. Oye bimakamba te ato funda batu. Soko ebite na poto to fundaka bato soko za muto violaka oza mia ba criminel osala bato mabe to fundaka fais attention
oza monde à transparence yo timbila soka bimeli ngai ayebisinga oyebinda kwa zambota soka za ofanda na okosa na yebisa mbila oui elle habite chez moi bozwa ebokene nae makamna sala kanga na yebite. Voilà un peu l'euro tozo tirer bino. Donc Moussaka master longwa makambo oza mamba ba viol. Eza makambo ya guerre wenge te. Eza makambo te o kofi ba azui mwana na yo afinga yo. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça, ce sont des trucs sérieux qui engagent l'avenir de notre patrie, de notre pays, l'avenir na biso tout eza la makambo. Il faut ba Congolais ba yeba. Que na yebi ke tant tozanga na kin ba master belé bo fani nye wana ba internet bo ko loba te parce que bino pe bo bimala bala mike. Na yebi ke na kin ezala ki omona mutazui examen d'état comment on fait na kin va 25 betele na kin o comment bimala bana ba 13 ans rejoindre ba on le bécole. Nous savons tout ça. Mais cette culture là, il faut ici là. Cette culture là il y a ba mikolo, bon là la bala mike, il faut ici là. Culture mususu ezali ya mutu so akomi na mbongo akomi mona tout est permis akosa nyonso eleki na kati ya ndako na tomboli bamia notamment au JB Piana azo sala yango wana. Donc c'est à dire que so komi muta mbongo il faut bana kolala batu. Donc okoma donc mutu mbongo no l'argent me rend fou tout ça okoma sala ba biloko wana pe ceci là. Je comprends que na ba culture a ba luba ba bala bala mike na camarade na ngai azaki niasi ya Chimbombo mukuna Josiane tokola na yo na limité bazo fanda en face à ba mandrandeli Josiane toza otanga ne biso tuna malula to monaka mukolo moko boye fete para bango o nini bazo bala Josiane. À partir du jour où Josiane a kenda ti lelo place azali na yebiti mais babali sakaye na âge à 15 ans. Donc nous connaissons la culture congolaise et nous connaissons aussi la culture luba. Sur botal luba maître o azali candidat na présidence. Omoni abali mwana muketi. Omoni au pasteur Kass. C'est dans la culture luba. Épouser des enfants, faire l'amour à des enfants de 11 ans est permis. Mais, na osenga bande onanga ba luba parce que les kakalango na ba gêne tout mais et pas ba luba eza permis na nenga ya coutume. Cette histoire là doit arrêter. Cette histoire là est dépassée les époques. Pourquoi bozolinga bo vivre le roi toza na moyen âge? Pourquoi bozo kanisa ke toza na moyen âge to na ba antiquité? Non, aujourd'hui les enfants doivent aller à l'école, finir, avoir leur diplôme d'État et aller à l'université. Les hommes et les femmes aujourd'hui ont quasi la même chance ya réussite na vie. Maramba okanga, mwana muntu, ochaye, obala isaye, osala boy. Ezati. Et puis les kamususu, maman Agnès Lusambo, maman na biso, abotele biso, star JB Piana. Maman, bino siko bokoma nini yango. Tebi que père Ajiba il para zaranganga mobutu sur indenge nini yango to yoka ba masolo mais c'est pas vérifiable. Maman nini yango. Mwana na yo azolala mwana 11 ans. Yo zo kote la. Nga maman na biso kote la ngate. Maman na biso kote la ngate maman Agnès. Tu es notre mère. Maman gange la mwana so asali mabe. Yo komisi bana na o criminel yo moko. Yo nde ozo encourager JB Piana asala makambo wana. Oza mama ndenge nini? Oza mama ndenge nini to yemba yo na banzembo pona ndenge mwana na yo akandako ba dédicace et tout. Mais nzoko zande mama mabe. Mama mwana na azobota na bana ya 11 ans, 12 ans, 13 ans. Et yozo o protéger mwana ya ngani, mwana muninga. Yo che culture luba avant. Donc la luba
bolalaka bana mike, donc eza normal mwana na yo il y a 48 ans, parce que ça s'est passé, JB devait avoir au moins 48 ans et cet enfant 11 ans. Donc moi il y a 48 ans, à ça la sexe na moi na 11 ans. Et bon JB il a ses filles. Pourquoi tout ça on a banité? Pourquoi il faut ça on a bala baninga? Pour la ni succès, nganga senga qui est azaka na moi bana ba mikia de virjaka. Et ça qui demande il y a occulte. JB Piana c'est un sociopathe. Bande onanga yanga zo sala effort na côté ba congolais na psychologie. Un sociopathe c'est quelqu'un qui n'a pas d'empathie, qui n'a pas de conscience. JB c'est un sociopathe. Et les sociopathes finissent toujours en prison. Parce qu'il y a azo sala kaka eloko wana zo bandela. Les sociopathes leur fin c'est la prison. Po baebi ko stopper te, baebi ko zala na mawate, baebi ko changer te. Donc ils vont faire ça pendant des années jusqu'à ce que ndenge komeli yesikoyo bakangi na poissa. Tout le monde sait maintenant que JB Piana est un pédophile. Tout le monde le sait, ce n'est plus quelque chose à cacher. Tout le monde le sait. Alors, on a interpellé mingi sœur Nabiso Zambrota, yoza criminel. Rosa na sol américain te. Roya na Canada te. Tokofunda yo, il faut zonga Congo, okende ko samba makambu ya mwana mwasi. Zambrota okosani liboma, il fallait okende na ba Belgique, olimo ba Hollande, ba pays ebele. Ah oui, c'est la carte des pays, États-Unis, Canada. Il faut qu'on t'arrête. Il faut qu'on t'arrête. On est aux États-Unis. Ne protégez pas cette fille. Cette fille est associée à tous les crimes de JB Piana avec cette Naleki Nabiso. Donc, Bofunda. Vous comprenez? Soyez par exemple, transparence, c'est bisoto yebiango. Bisoto fundaka. Quand quelque chose surtout est à voir avec le viol, et ça na koboma. Ici, il faut qu'on funda. Tokofunda yo zambota. Et Mosaka, toi, tu n'as rien fait. Yo mokoza victime, il y a JB Piana, ozo belande syndrome de Stockholm, ozo bourreau mutanyokolio, azui Roger Nganduo aza bourrique. Aza l'autre côté devant yo nem to saka marketing nyoso, mais atia liboso au nom et à tribalisme. Mais c'est toi qui fais le travail. C'est toi qui es bon, c'est toi que le peuple aime. Pourquoi boye baraté que peuple a lingi ozo kangabana sociopathe JB Piana? Peuple a lingi o Mosaka. Alors laisse ce gars-là. Tu as travaillé pour lui. Biskunga pe na sala na ba banque à Montréal na longwa. Na sala soki ba place nini ba ABM bani na longwa. Siko na sala fi na nga na loba suma ba banque te banque de Montréal te na koma muto il y a institution financière sous Raymond James na zo sala na nga calme. J'ai écrit un livre ozomo na sala ba activité na nga na musika. Toi aussi Mosaka yokelanga frère na soko ozwi numéro na ngai benga ozwa ba conseil à poto na ya poto liboso wera JB Didier Masela ba toi là tout na ya liboso na bango. Je connais comment vivre ici. Vous comprenez? Donc vous benginga oyoka conseil à mona mai zala calme sala boy au mona ou s'en sortir mieux. Tu as déjà un nom, c'est bon. Maintenant, il faut comme ça, ou récupérer 30 ans perdus chez un sociopathe, un égoïste, un tribaliste qui t'a toujours Nassima, Azoko Sanini. Roger Ngandou ne sait pas parler. Son français est un peu qui t'ôté. N'a pas faute, il y a lui, n'a pas place, n'a n'a pas là. Aibi ko utiliser nini te lui na la benga oni complément d'objet direct indirect nini yebité. Il y a un intellectuel. Non, c'est toi l'intellectuel.
C'est toi qui as bien défendu, tu as bien fait ton travail. Maintenant, c'est le temps de move on, comme on dit en anglais. C'est le temps de continuer ta vie. Na pesio ma pamboli, netia Elliot Mondombe, somba bandaku, somba mituka, bala mwasi ya kitoko, sala vi na yo. Tika sociopathe wana kende na prison soka osuka wapi. Ozomona, botika batu wana, bayuma, na yebisaka bango baza bayuma. Parce que tant biso dans la kin, batu na bino wana bolobaka baleka biso nani. Nani. JB Piana est venu dans notre maison, Soraye Barana 86, fête. À mon aginda rangout. Hein? À mon agista standing en ayebi. Donc il faut pas qu'on yara ko bungaka. Ko bungaka te. Oso comprendre. Donc l'eau ezali que viol ça viol. Oso ka ndeko nanga, bandeko nanga tout bozo la nanga ba congolais. Viol eza viol. Osomona, viol c'est viol. Yoko ni mate, sokoza na mwana no mwasi, ba aya kobeta masolo, nani JB Piana asali wana. Oko ndi mangote, ezambota, toi tu es une folle. Toi, tu mérites, même si JB reçoit 25 ans de prison, toi tu mérites 32. Parce que c'est toi qui est en fait, babenga angonini, l'organisatrice, commanditaire, il y a Babylone. C'est toi qui orchestrais aller chercher la fille, comme Maye, Kolongole Bilamba, adoucir que de manière que à silicater à mon amour normal. C'est toi qui as joué ces vilains rôles. On a de preuves sonnantes et trébuchantes qu'on s'est relaté. Donc, yebaka ke yo bako okofana na États-Unis te. Bande onanga ba congolais tout boza na États-Unis. Mwana mwasi yo akota na ndako na bino te. Oya komona Nzambota abenga police a informé que nous avons un mutumoko boye oyo a edaka ba viol na mboko. Frontière à Canada soko ya yo mungana alia okokati. Okokati ba okanga yo. Donc yo moko lukatike Kima na Congo okene ko témoigner pourquoi yo zalaki ko sala biloko et puis au sala lisusu sala vidéo yo moko loba ma crime nyonso o yo assista ba crime surtout sexuel oyo JB Piana asala oyo yo zalaki commanditaire organisatrice nini muto azo chabatu à l'aise pour la jiba violer bango mamoza mutema mabe oza motema mama te wani koloka bakisi bosimba ya pamba bakisi yango pese bino ni toleki bino na bakisi toleki bino na tout na la na baka na babiloko tout toleki bino bozomona o normal te ke mwana poto boyaka bobwaka azala kisi te maleki on a tout na bilamba na kotanga na nini toleki bino na tout. Bambino il faut boma bato pour somba voiture biso to boma ata bino pour somba ba Ralph Lauren il faut boma bato il faut que qu'on soit moi na 11 ans au coucher na ye pour sombe lamba biso to non na boma mutu te pour les lamba. Vous voyez, donc vous êtes dans un monde koufa to l'équipe bino na tout bino ba mission Congo bo benga bato senga bato mbongo. L'équipe on a tout. Tous on a ba carte, tout, il y a ba banque, nyonso, ezali awa. Tout, visa, master, nini, tout ezali. Donc l'équipe on a tout. Bon révarate que ba kisi na bino bozo kenel e ba banganga, ezo pesa bino le côté, ezo pesa bino prison. Ezambrota yo komi ennemi ya ba congolais nyonso. Ou combien nemia ba maman nyoso, ou combien nemia ba activiste politique nyoso, ou combien nemia ba combattant, combien nemia ba résistant, ou combien nemia congolais tout ya mwasi mobali, ya est, ya ouest, ya nord, ya sud, yo zambrota, ou combien nemi la biso. Parce que c'est toi qui as joué un rôle pivot pour que moi na o brunette Azala violé à répétition par le sociopathe JB Piana.
Tu as joué un rôle, Yamabe maman, Yamabe. Yango lo mona tu es au FBI. FBI a reçu au Federal Bureau for Investigation maman. Oyoka sango FBI te. Oyoka. Oyoba FBI ngo siko na ndenge. Yoka nse FBI ezaka José Kongola. Siko oyoba FBI ya institution. Bakokanga yo. Mwasi mabe ndoki. Mwasi ya makamba mabe ya salite. Mwasi azo tikaba violer moninga na ye mwasi. Et bon, il y a enfants de la mission aux États-Unis. Bana Maine, Bana Caroline du Nord, Atlanta, Texas, Los Angeles, San Francisco. Mutuyeyo. Oh, il faut bakanga. Il faut bakanga ye. Mutako kanga mwana mwasi oyo. Parce que Jibe, azane sociopathe, azamuta malade, mutu esalaka bien te. Ba viol na ya bandi yango lelo te. Mais yo maman, yo nde mutozo aide ba violaka bala basi na Kinshasa po ba mema na États-Unis. Yo kanisi ndo yo na États-Unis o koma danger o leka biso. Non. O leka te parce que d'abord tu n'as pas étudié, oza criminel toko kangisa yo. Ya on a bondeli ndeko nanga Mosaka. Mosaka, je t'aime beaucoup parce que moi, je suis quelqu'un qui défend les faibles. Si on retourne même à petit nanga ba hyprato en piana, a oye bisayo ke tango ba kabana la fabrication ngane masala makamutu bomona ki petwa na bima. Ozomona. Parce que bino okansa to linga arti. Hybrator, c'est moi, c'est mon petit. Je l'aime beaucoup, on s'est parlé il y a une semaine, il m'a envoyé quelqu'un pour que je l'aide à intégrer au Canada. Vous comprenez? To idara bate belé na se misutu kotanga ba kombote pas musicien. Na bisa ba onka boboa ngati. Boboa ngati, je t'aide parce que vous avez un problème à fabrication, tu n'avais rien, j'ai aidé. Vous comprenez? De yo Mosaka, oza na ba talent, oza marketing même ici, ba chik nango ezaka nango okoti, ozi diplôme no ya marketing, ton ozo na kin, oza ba compagnie na. Arrête de suivre ces sociopathes. Tanda Lexi ba 30 ans na bino mukulu anini. Yuma. Waba yumat. Na yuma. Na bandal na ba génération ana tozalaka, c'était Mashiro Kifaya bo négligea na kin. Yobi Mashiro. Grand prêtre Mashiro Kifaya biso to yeba na bandal to yeba yeah. Yendamda obima afrikantaka ba milliers bourgeois tout ça. Ezaï bangote. Vous comprenez? Alors, sikoyo et comme na temps sa vie na yo kate ko défendre des sociopathes wana nini parce que okokoma zambrota. Ce qui yo défendre le mal. Quelqu'un qui a fait le mal, yo défendre donc yo peut tirer on a même ça. Et tous les chroniqueurs oh ba sa be mission ameka ko défendre Jibe Mpiana. Boromona be mission na bino wana bozasuna ba vite to comme cité par le nom. Restez calme. Ça c'est l'histoire de Jibe et Brunette et Jibe et le peuple congolais. Eza likambo ba musique te. Eza makambo ba mulolo awate. Ah eza makambo ya Jibe a violé moins de 11 ans. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce n'est pas une histoire de chroniqueurs, ne nazomona bozolo baloba makam na bino nde bozalaka ba yuma ya ba musicien non ngaza yuma mutute ngaza ga yuma na bino peuple na ba chroniqueur na peuple congolais bobanga eloni jiba ça. Qu'est-ce que lui il peut changer na ba carrière na bino o bozo banga koloba ouvertement que oui, il y a des choses qui sont un peu louches, il y a une petite fille quand même, une petite fille qui n'avait que 11 ans à l'âge de départ, elle a dit même qu'elle a commencé à 9 ans, tout ça, bilo kola tout, et ça la bino somote que jiba azo ko tia mwana muke à 11 ans misapi na vagin azo lo bakena olongolo frousse. Bino bomoni phrase wana normal. Que Jibe Mpiana a tchaka bana ba 11 ans misapi na vagin pour longola bango frousse. Non, c'était un viol et à premier degré. Il faut bas samba. Il faut le camoy qui est la justice.
il faut makambo qui n'est la justice. Tous les imbéciles qui soutiennent ces types, ces sociopathes, ces criminels, ils auront affaire à nous, le peuple congolais. Et nous, on ne se laisse pas. Olivier Boliabani et Félix Tshisekedi. Il y a que JB Azam Moulouba, chez vous, quand un Moulouba est criminel, ça compte pas. Mais cette histoire, Eroko et sa régime, parce que ça va encore montrer une fois de plus que c'est un régime tribal. C'est un régime qui ne regarde que les ethnies. C'est un régime injuste, un régime de voleurs, un régime de menteurs, un régime de gens qui n'ont pas l'engagement intellectuel, ni l'engagement civique. Donc c'est le moment pour mettre fin na likambo tozeli pe mingi. Faut bokanga ye toyoka version de fait na ye. Très important. Bamisien wenge orchestre na kufi. Mukona oyoka susu boko yemba na muto oyo boyebaka. Ba petit na biso ba seguin ba orchestre na kufi. Les orchestres sont dirigés par un sociopathe. Orchestre kufi. BCBG et kufi bon chic bon genre, il y a viol. Papa chéri, il y a ba bébé, il y a ba la Mickey. Orchestre BCBG et kufi. Alors, passez à autre chose. Bon, que ça va demande d'emploi chez Werason, chez Batumususu. Orchestre Koufi. C'est un orchestre où la criminalité est au centre des activités. Zambrota, Narosukanayo, maman, Osakerer, yo, il faut tout là. Banda pesa déjà vu non à Jésus-Christ parce que Ozali, maman m'a bé. Maman zozwa mwana muninga po bakende ko violer na mukolo ya 48 ans. Mwana 11 ans et ça te dérange pas. Sorcière. Mutu mabe. Et biso to kote de melabino. Bon, ngala suki wana message na pesi yango wana. Zambota keba. So mon ka bakangi yo yeba ke peuple congolais a réagir na message na il faut bafunda yo. Mosaka, fais attention, tu es un gars très bien, tu nous fais rire, tu parles bien, tu es mieux que Roger Ngando, qui a été choisi à cause de Azamoulouba. Il a négligé, on a place à luxe, négligé. Maintenant, tu as ta vie, fais ta vie. Exemple, Elliot Mondombe, à Tika Werason, il a acheté une maison, il a des voitures, il vit mieux que chez Wera. Akota arsu bandaka nganga te asisa asu na buzoba wera te donc akoma libre. Famille AJB boza Kinshasa monde eza Kasai te, monde eza ya baluba te, que la culture ya ba viol ya nini eza autorisé na Kasai, mais pas dans la loi de la République démocratique du Congo. Il faut arrêter de faire l'amour à des bébés, à des enfants, à épouser des enfants biloko wana boutique. Pour FBI à Okanga Zambota, FBI à Zanetaze. Alors, ngala suki wana na epsibino kaka ozala prudent la vie. Yeleo. Toke mama.